Tango batiki bango ba marché et puis ba sepeli bazo marché koto na ba bière intérêt nini o bango bato FCC bako ya nango pour que basangana na catholique pour les à l'intérêt ya boka non yo le que le église catholique le bien naza d'accord te bon église mosusu leni naza pour suko terrain voilà obi combien to sali marche à jeudi ça ba congolais mabe na bango motema mabe au moins tant ozala motema mabe okoye baté malgré président solo bato nyonso ba ministre o nyonso to ya Kabila wana bato ngaka ba appartement basali entreprise ata moko te pendant 18 ans yebselanga moto ya Kabila nini o aza na entreprise. Bonjour et très heureux de vous retrouver une fois de plus sur votre chaîne préférée Vision Plus Télévision. Nous parlons et décortiquons l'actualité politique, sociale et économique de notre pays, la République démocratique du Congo. Très heureux de vous retrouver sur ce énième numéro de votre tranche préférée, la tranche Grande Analyse, où nous allons parler de faits d'actualité politique de notre pays, la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, le bloc patriotique qui est composé de l'église catholique, l'église protestante et d'autres forces politiques ici en République démocratique du Congo était à la rue les samedis passés. Ils projettent une nouvelle manifestation le lundi prochain, 22 novembre 2021. Quel est le but de ces manifestations? Que pense le parti au pouvoir? Aujourd'hui, nous allons parler de ces questions d'actualité avec le président de l'ASBL, Vision Fachi. Il n'est plus à présenter. Il était président aussi des forces de progrès et des forces plus vives de l'UDPS. Vous avez bien compris que je parle de M. Jeko Béa, à qui j'ai dit déjà bonjour. Bonjour, mon cher. Boni. Oui, ça va. Bonne santé. Oui, en forme. Vous avez prêt à mettre sur la Congo? Oui, on a disposé. Ok. Nous allons commencer d'abord. Hollanda qui marche les cas qui le samedi passé, il y a bloc patriotique, église catholique, église protestante, FCC, Nabande Komissu Soupé, il y a la Mouka Bazala qui wana malgré que le président Martin Fayulu le premier ministre Mouzit Bazala quitté. Nasser Amoula, mais les gens étaient là. Votre ressenti d'abord par rapport à l'expression OYOP et l'expression moko démocratique Bakitaki Nandjela, ressenti na onan. Non, non, je crois que nous devons féliciter le chef de l'État parce que il y a des gens à saluer la démocratie parce que ce n'est pas pour rien. Batouana lobby, babeta biso bagaz lobby basala biso mabe. Je crois que biso tozana attente ya kolakisa bango mabe mais tozana attente ya kolakisa bango ke tala démocratie o tozo senga bino yango. Mais fallait otuna bango. Bango nde vraiment nalingaki otuna bango soki esali bango ndenge nini komona ke batiki bango ba marché ke bango nde mutu bazao boya peta mutu biso tozo senga poto marché biso to na problème de biso to lo baka bravo parce que démocratie et vani na mboka na biso to tiki bango ba marché librement mais fallait ko zonga nde bango esali bango ndenge nini tango batiki bango ba marché et puis ba sepeli bazo marché koto na ba bière bazo mela bière ba simbi bière na maboko bazo mela bazo tambola na fanfare sans casse na lobby mais ba bisusu batie le quoi ba mateka na nini c'est ba gaz ebitamaki te wana ezali ka bato batie pona ko lakisa ka bakanisa ke ba okuta na résistance non lorsque bosengi ba autoriser bino ba obeta gaz pour au moins ceux qui bolingi bosala dérapage ne kozongisa bino na nzela mais ouais mais le reste moi je crois que faut que tout nande bango question wana et sali bango ndenge nini tango batiki bango ba marché yo lobby lobby c'est l'expression démocratique mais est un peu en contraste na bango ba lobby ce bango baza na nzela bakiti na nzela lelo c'est pour
mais la dictature où ezali être mis en place dans la République démocratique du Congo na oyozolo bango bazo taxer bino des dictateurs. Comment ozo comprendre il faut que tout na dictature en eza na niveau nini ngana ozolo ba toujours félicitations na Fachi Beton par rapport à dictature na ye ou azo installé oyo etikala ko salema te parce que Mobutu a la dictature, il y a beauté, il y a liberté d'expression, dictature, il y a démocratie, ezali. Dictature, la démocratie. Oui, mais il y a la liberté d'expression. Alors, il y a au fatia zo sala. So ki muta boma ba tuti. Alors, lelo alobi atambola, botiki pe atambola. Ozo mona teke esalamate. Batu wana nyonso wana ndo mona bango wana baza bato okende prison. Mais batiki bango. Église catholique babomi bandimi na ye. Azo revendiquer pe liwa ya bato babomaki na église. Mais azo tambola lisusu na bango. O expliquer biso deni. Yango moni na lobi ba mituna wana eza ya kutuna biso te. Faut kutuna bango. Mais so le babongo église catholique oyo et père de bandimi, on connaît Thérèse Kapangala, les autres, bah aussi nous qui les dans la cette église catholique, mais bandimi comité ensemble na ba pour le ancien bourreau na bango pour peut-être les biens de la patrie. Non. Baza ba miibi. Basangani pour un intérêt commun. Au moni jamais na lobby jamais okoki komona chrétien na mutu peut-être musali à 100 ans balia sani moko. Ça veut dire que même ceux qui Satan a comme na chrétien place moko, ça veut dire que ça problème intérêt. Intérêt nino bango bato FCC bako ya nango pour que basangana na catholique pour les à l'intérêt ya mboka. Non, c'est intérêt. Les catholiques et les protestants aussi. Non mais c'est ce que j'ai dit. Ezali l'intérêt na bango. Voilà pourquoi basangani basali likita na bango ya bandoki. Autant des mots amiibi bandoki. Oui, baza bandoki. Parce que nga na zone di mateke bakoki ko sangana pour que babundisa biso. Bato babomaki olobi ovani na bango le na bango. Oyokaki na marche wana bato baoyemba nini Kabila kozonga, ça veut dire bake ko sala lisusu po Kabila za nini azonga. Est-ce que yo ndimi yango eloko wana ko salema bongo? Mais déjà en 2023 il prépare comment que ça la combat nae Kabila. Non mais c'est tout à fait normal la stratégie nae. Est-ce que mutarobo e biso to bunena lo bakango biso to bundela démocratie. Toza na droit ya kotika mutu na mutu à s'exprimer libre. Toza na besoin de créer ba procès bidon pour la kokanga peut-être Kabila ou bien ko lobele non ou bien ko priver liberté ya mwana mboka moko lisolo toza ko lo ba Moïse ba kolongo lelo kenda wa toza frais toza na lobby toza prêt ya ko affronter qui que ce soit toza na adversaire te. Tu comprends? Il y a un moment où tu as tenté de créer un procès bidon ou bien une stratégie moko ezangatina. Non. Tu comprends? Tu as besoin de s'affronter dans bango démocratiquement, politiquement. Oui, c'est ça. Prêt pour 2023. Déjà. 2023, mais tout ce qui est marche, je vais emprunter les mots du secrétaire permanent, il y a PPRD. M. Emmanuel Ramazani Chadari Alobi, ils vont marcher jusqu'à ce que les microbes politiques seront mis hors d'état de nuire. Microbes politiques. Tout à fait normal. Parce que microbe parce que mais microbe non na lobby hein. Microbe politique ezali bango moko parce que biso to tambola. Souvenez-vous na 2016 to tambola ko to mitakala. Vous comprenez? Tamboli bongo pour que bafongole la biso kaka serveur central tozwa yango ebo kaka bango si bango ne mutu balakisi biso ba leçon nyonso to biso tokolakisa bango leçon ndenge bavivaka na opposition bango pe balakisi biso ndenge bavivaka na pouvoir. Alors siko balakisi ndenge bavivaka na pouvoir ouais mais komata cheval ya mwana
ma bezate na lobby hein gestion ndenge ba géraka vous comprenez ah bango ndem to la biso alors biso tant to senga kana bango na 2006 ndene lobby to senga serveur central ba fongolela biso alors c'est mais là le micro politique c'est non ezali expression na bango na lobby hein muyibi ko uta ko yiba ayibi ya mais tant to ni nani ayibi ngaite il faut aussi l'enquête pour yiba nani micro na mboka oyo est-ce que Chadar a un modèle en mboka non vous allez responsable parce que vous allez acteur politique et ça passé lointaine et ça passé récent vous bien au bisogno soto et là bazo banga wana ba yebi que élection ko za la libre transparence makambo ba quota eza isouté Taliba bunda ba voter to ya babango balobi que bon en partie peut balo pour une CENI dépolitisée une CENI mise sous la coupe il y a président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a imposé Denis Kadima donc c'est voilà pourquoi vous êtes trop sûr peut-être pour la victoire et on bazo loba na lobby hein toza prêt pour na makambo na te président Tshisekedi atikelaki bango pendant 1 mois 2 mois kutu makambo CENI banda ko sala polémique. Alors, après entérinement, on a bandi ba pression. Et ça la bon. Mon a été que bazo réfléchir. Avant ba entériner, il fallait ba banda ba pression pour que ba yib sa président que to lingi mutu wana te. Mais ba sali pression te. C'est que le président a trouvé que ça na normal. Alors le président entériné ba bandi ba pression. Est-ce que mon a été que une chose est son contraire? L'Église catholique na monsieur Ambongo na monseigneur Bokundu cardinal na monseigneur Balba bakutana président mais c'est comme si président fongole bango muté. Non mais yango na lobby il fallait ba sala ba kitana balabala nde ba osala siko il fallait ba sala pression na balabala balinga ba yamba bango soki seulement si président boyeki il fallait ba sala pression c'est comme ça pour ba longola malonda et là expression populaire ce qui est expression populaire exactement président linga entériné te président linga entériné yango mais tellement peuple a télémi ba bandi ko bunda comprendre c'est ça ndé yango tozolo ba ke mayele o ya politique bango ba na ngote parce que comment on peut ça président de la République a vendu à moni na débat politique et ça les maranango na télévision pas déclaration et ça les maranango mais expression populaire est sur terrain président de la République dictateur azongaka kaka face ya population démocratie et respectera la majorité alors ceux qui bino bovani na bino bo kangi maboko na ba télévision bo ça déclare et ça na déclaration ezali ba o ça la contre et ça peut ba o ba sali pour yo le ko lobi église catholique lobi na za d'accord te bo église mususu lebi na za pour siko terrain ngwana batikela bango combien de jours batika ba yebi makambo te ba vanda na ko. Est-ce que Oza Lelo, pour passer à notre sujet, les Cambodgiens Denis Kadima, vous-même d'abord, dans le choix de Denis Kadima, est-ce que ça vous pose un problème? Est-ce que tu peux Kadima ça vendre déjà ça prêter ceux qui vont faire les remises et reprises à ça vendre déjà. Ils vont continuer la pression. Non, pas continuer na bango. Est-ce que biso temps tu continues à te l'embarrater? Pas continuer. C'est ça la politique. Oh. Yo ibi combien biso to sali ba marche na mboko. Oko tanga. Non. Combien tu sali marche à jeudi saint avec les catholiques? Ça catholique, jeudi saint ils ont catholique. Mais vous travaillez ma marche est 2005. Non, nazolo ba makamuna biso, nazolo ba oya biso na beta lisolo catholique. L'UDPS n'est plus vraiment en odeur de sainteté avec l'église catholique, c'est comme si non, il faut pas mabe na bino nde yango na bolingi ko mélanger entre église catholique na Senko ou bien na ba individu. Non. OK, bon, on va parler. Je crois que Ndeko Jean-Marc Alobaki en clair. Bande ko na biso ya Senko, ceux qui bazo se mêler na politique to koza bango neti ba politicien. Parce que so betinga ku ngape na ozongi soku. Vous comprenez? Et ça légitime défense. To kotika te
bande ko na biso wana senko ba beta biso na politique biso tozongisa te to kozongisa mais tango ekozui akomi ote ngana za chrétien bozo beta non même Jésus Christ alobaki ya kaisala na kaisala ya nzambe na nzambe ozoko pana biso nyonso tout toza ba bandimi église catholique après Mateya soki sango asimbi Bible et simbi constitution biso pe to simbi constitution soka le Bible le amen soka le Bible to ndimi amen 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 mais soki aye na constitution to eza bagarre vous comprendre alors c'est comme ça veut dire que biso toujours respecter bango bango peut pas respecter to lobi te que ba ça la politique té mais to lobi kaka que ba se considérer comme peu acteur politique soit continuer terrain politique c'est andima buzo ba faire il faut andima OK ye abatama na sima Bible te abatama na sima Bible te mais ça quand même cardinal un peu de référence c'est pas non mais cardinal politicien c'est ça différence au cause la cardinal aux politicien te cardinal azali pona batu nyonso surtout il faut aller au milieu du village mais lorsque cardinal nanu azali musali nzambe azui pona haine na ye tribal aye asangani na bandeko oyo babomaki biso lobi babeti masasi c'est une église catholique babomi na bandimi na ba sœur na ba sœur na basango wana babeta bango pona intérêt nini eloko nini faci asali ya mabe oyo bango bakosangana na bandoki wana ba vampire. Que reprochez-vous au cardinal Fridolin Ambongo pour sur le bas haine tribal? Est-ce que vous assure qu'il y a une haine tribale? Mais oui, nous assure nango parce que tous les belogos facha salieta facha salié logon yogo yeb sabiso et logo azo reproché na fachi simplement parce que ça moulouba. Oui. Vous êtes sûr? Oui. Mais kadima na lobby kadima bazobo ya ye pona nini poza mulubat. Est-ce qu'il y a un meilleur plus que Kadim? À ça. Mais bazobo ele pona nini yo oza journaliste ko yebsanga eloko bazobo la Kadim o azana acquaintance na IDPS Fridolin Ambongo tant toza na opposition azala ki acquaintance na opposition te toza osolana bango te. Cela veut dire que baza batu na biso nanga o asali élection bimisi président Fachi aza moto IDPS aza na acquaintance te na PPRD. On peut même aller plus loin. Le pasteur Ngoï Moulunda. Alors Azama parti. Azamuto Azaki Muto AMP. C'est Ruana. Mais Lelo a organisé une élection. Azaki Moussoui, est-ce que comme on a IDPS, IDPS c'est une machine politique. Donc, jamais que ça là, tout ça là marche contre Moussoili. Donc, il a été parce qu'Azam Moussoili, baza même province, na chef de l'État, n'est Kabila Baza. Non, c'est trop bas. Non, tout ça là, regardez, façon IDP, ça doit réfléchir. Avec ou sans machine, toujours qu'il y a une élection et puis tu gagnes. C'est ça la meilleure stratégie. Toujours le meilleur parce qu'il faut tout évoluer. Tout le meilleur état de siège. Est-ce que les lots, tout le monde a parlé, il faut réévaluer l'état de siège, en plein état de siège, incursion dans la ville à Bukavu, Batubakoufi. Est-ce que l'état de siège, et sa solution idoine pour les lots qui maison dans l'Est démocratique du Congo? Nabiso, tous na solution msoute à part wana. Mais bandeko wana, lokola bazolo baloba mingi ba proposer. Vous comprenez? Talandenge ba rebelle wana ba koti basali combien de minutes pour bazala chasser ba humilité vous comprenez mais raisonner que ceux qui état de siège ezalaki te mais balobi que c'est comme un ballon d'essai c'était juste un non mais c'est ça non force de rien makasi siko te yango na lobby non ça veut dire que état de siège ezali wana bato basi ba yebisi bino na yebite bino ba journaliste na biso soki bolingi ko zala ba professionnel te
Président de l'Assemblée nationale Vena Bissomboso à sa lobby yango na ba député qui ba longwa ba groupe armé. Mais même député wana nde mutu bazo sala ke bazo lela. Bolongo la état de siège ezo gêner bango na nini? Bango yoka bango ba proposer nini? Baya na plan oyebi ce qui ngana ba gêner ngate. Na moninge état de siège échoué. Mais biso to ko proposer parce que biso to ose la proposition na bango. Alors que état de siège ils ont un budget mon côté. Ils ont bien défini, ils ont un délai mon côté, ils ont bien défini. Papa, problème na biso eza boye. R bitumbe bandaka et banaka. Mais moko R esilara et banaka te. Ozo comprendre. Bitumba oko définir budget. Parce que oebité attaque nini euro la bino. À chaque fois besoin ezali. Ozo comprendre. Les autres ozo ebate est wana ndenge ezotamula. Tozana ba rebelle kotoyo. Tozana ba ADF kotoyo, tozana ba mai koto, ozo comprendre. Est-ce que maîtriser dans effectif le nombre ya FARDC, il y a puissance de fait na biso sur place na est na partie est wana ça veut dire au place na lobby hein. Est-ce que tozana président alobaki yango, na lobby ya président alobaki yango déjà mabe. Président saloba biloko wana ya ba détournement non effectif ya ba soda bazo loba oyo bazo sala oyo président nyonso saloba biloko wana parce que ba congolais mabe na bango motema mabe au moins tant ozana motema mabe okoyeba te malgré président zoloba tant président zoloba lobi biloko nyonso wana comme un opposant ozo comprendre pona kolakisa ke mafia ezosalema lobi mafia oyo ezosalema na armée ezali impossible asaloba yango. Mais si en tant que président de la République, il est le garant de la nation. Ouais. Azali garant, il y a bon fonctionnement, il y a l'État, il y a l'institution. Mais maintenant, toko kanga ba généraux nyonso tout mbalamoko. Il faut bayi bakolandela. Et puis tant batie bongo basi bakangi mo bandambu ya bato ba salon. Je crois que tozo kende mabe ya bato balingi nini ba mona ba moko changement non, ezali magité. Vous comprenez? Ils allaient procéder. Mboka na biso ba détruire pendant 50 ans. Ça veut dire tant même tant butu ekotaka. Potongo etana e bana toujours malé betezo kende te to comprendre te to gomi na journée, mukete boy to gomi na butu. C'est comme ça que makambo esalima. Ezamba mote bateau magique mbala moko et changer. Non. Et tu as 2 ans pour autour de l'élection en 2023, mais parmi les blocs au président Lubaki, le mandat n'est pas il faut qu'il y ait à l'Est. Parce que aujourd'hui, il y a 2 ans, il y a à l'Est. Maman qui est bilanga, azala sur au moins qu'à Zozonga, il y a le président Jérôme Béalélo, Bolobi qui était au que de voir dans la route, ou venir à Kimia ou la Lipe Pondi. Est-ce que parmi les défis, est-ce que Aza capable aussi de ça? Oui, il a déjà essayé Salami. Kimia ezali tant aux yebi déjà nani azotia des ordres. Mutu azotia des ordres déjà musika te ezaka biso moko. Et puis bandeko na biso moko baza na capitale. Est-ce que le président Bossa sa lobango et là on les zangi siko le quoi ba enquête ya lobi Alassana Fa et on les zangi bakanga ba. Na lobi oyebi enquête ko ozwa autant des années. Vous comprenez? Tu kufi pe belé déjà. Papa, problème ezali ya paix. Il faut que il faut pas qu'on crée ndenge balobaka obome moto na essence non oboma moto te opelisa yango oui bato baza na liste intel batangi bango il faut pas banda kolandela bango eza na bato misusu moyo kanga ezate relation azaka nango te mais na relation na bato o bagenda kotikela bato wana bambongo il faut banda kolandela réseau wana ti filière ekomate pas moto ça veut dire ça prend du temps. Les lots de procès, il y a ndeko na biso bazana na Floribert Chebeya. Et sur combien de temps? Procès wana bande banda. Et sur combien de temps? Ba boma ena neni. Mais nanu ko tout komi ata na vérité te. Ça fait 20 ans. Ah, nanu ko tout komi même pas na vérité te. Mais déjà 20 ans ndengo zolo ba wana. Mais est-ce que Congolais faut avoir des sous combien de temps? La situation. Non, mais en attendant, en passant, nous nous félicitons nos frères DC pour Nabitumba. Nous sommes de cœur avec eux. Toujours vraiment encouragés, voyant Kotika
kotika bon moina yo boye na kati ya champ de bataille eza bili sécurité vraiment courage à nos FARDC ba force de police ba o nyos ba sala musala vraiment na est vous êtes accompagné de nos prières nos confiance nzambe vraiment battre la paix et longeza na côté ya FARDC na biso yo monaki te tango ba koti na Bukavu bato misusu bazo sepela oui ya moni na ngana lo baba ba sepeli mais air moko boye ba lembi pe état de siège non tango ba beti bango ba misusu ba bimi ba bandi ko sepela pe na ba soda bazo accompagner bango. Vous comprenez? Ça veut dire la population est partagée. Non, c'est pas c'est pas partagé. Il y a des infiltrés dans Mboka na biso. Vous comprenez? Ezali ba infiltration wana ezali pas propre ba congolais. Na kati na Mboka na yema za infiltré. Vous comprenez? Souci na ye ezaka ka désordre pour que ezaneti na classe politique na biso. Ndenge fachazo dirija okenda makambo bato belé balingi te. Mais si tu as un dialogue, il faut ça. Dialogue, il faut ça. Est-ce que ceux qui ont un dialogue ne bien? Non. Pourquoi? Il faut pas à côté. Te nazo expliquer nenge mboka na biso ezale. Non. Te ça veut dire que dialogue et ko bongisa mboka te. Mboka oyo ke na ba dialogue combien de fois? Et logo nini c'est avancer biso. C'est avancer biso? Non. Au moins, cette fois-ci, tout le monde, avec état de droit ya pamba, mutazo kokakoyiba mbongo ya l'état. Mais pourquoi mboka ezo décolleté? C'est parce que tous en a ba priorité ça partout. Tous en a ba problème presque partout. Ce n'est pas un pays à reconstruire, mais c'est un pays à construire des zéros. Je te dis que le président Azawana bandekone ya Kasai bazolela. Mais pour akenda ta mona bango banda ba voter, mais problème ezali urgence ezali chaque jour. Bato bazole la présence au voyage, mais bolingi avant da lokola Kabila zotonga ba château. Azo kende ulia voyager aluka solution ya ba congolais akenda rotonga ba ferme na ye aboko le biloko na ye lelo individu o yazaki atane eloko te. À côté na pouvoir célibataire azana biloko tala oso mona ba biloko a ferme ba Kabila azana ngona bamboka. Est-ce que les lots ça veut dire que nde biloko bino ba congolais balingi ke préservant to ça veut dire que président so oyebi tango na lobi tango ozo kendo zo voyager ozo bima biso toza na banda kwa ovandi na ndako noso ovandi ka obandi ovanda na yo ça veut dire que maïle mais tango ozo bima ozana souci ya kimboka ndaku na yo ezala bien eza lokola yo na ndaku na yo mwasi na yo amona yo kaka ke 1 mois 2 mois 3 mois obimaka te okobanda kokomba ndaku te okobanda kopangusa na place biloko ya mwasi azosala yo bandi kosala c'est ça voilà pour nini oza na place ya okende te ndenge moko na Kabila biloko azosala par manque ya ba voyage koluka kovandisa diplomatie na niveau international koluka ko séduire ba investisseur baya asali nini est-ce que les solutions ya Congo eza kokende libanda ou bien est-ce qu'il faut que non au niveau monde ezali na rapidité niveau monde ezana ko se développer il faut kokende libanda pour développer na kati na mboka na biso. Ça veut dire que okoki jamais ko développer mboka na biso na mentalité oyo ya biso moko. En tout cas bato na biso nyonso tout toza na mboka oyo toza neti bato mo baza fermé. Yo so yoka oyoka bato ba détourna ba millions de dollars na mboka na biso. Entreprise nini baza nango? Zéro. École nini baza nango? Zéro. Hôpital nini o batonga? Zéro. Kabila tonga hôpital nini? Bambongo nyonso tutala bandako na etala ba bien na yaza nango. Talukata école moko ya Kabila wa tonga oyo yebi. Zéro. Atongi kaka ba restaurant, atongi kaka bandako a lix po atia cher bato basani baya yoka biloko o bango batongi. Bato nyonso ba ministre o nyonso tu ya Kabila wana. Batongi kaka ba appartement. Ba sali entreprise ata moko te. Pendant 18 ans, yebisela nga muto Kabila nini o aza na entreprise.
azate mais tala ba voiture ba otambola nango ezaka ya sika. L'autre, parce qu'on le dit comme infiltration, nous avons déjà consommé presque 30 minutes dans le biseau. Et l'être aussi l'émission, tout le monde a le droit de le côté, mais tout le monde est déjà mêlé parce que on va dans le biseau, mais on a pour ça pour yoka, mais nous avons dit comme infiltration dans le biseau. Le président rwandais propose 30 millions de dollars pour attendre un village moderne dans la République démocratique du Congo. Dans l'Est. Bisika tu dis que les Rwandais va faire une organisation ébélée. Yo l'homme du pouvoir, l'homme du président. Ne va bien en amboka monsieur bien l'homme du président. Yo le roye qui kamba bon il sali ondengeni. Non, d'abord aide mutako boya aide te. Non. Rwanda baza benemi na bisote. Vous comprenez? Ngana kenda na Rwanda tovanda tokanisa kiso kinene ntango bato bayebi ke to na Rwanda seri to kendaka kan bato bazo kam. Mais problème na biso ezanine. Tozali conditionné ya kovanda na Rwanda parce que bazali ba voisin na biso. Donc il faut accepter 30 millions. Non, ça veut dire quoi? Problème bazwaka mutoye liyo. Il faut que otala idée nini oya yena. Vous comprenez? 30 millions ba congolais biso moko toko kodze 30 millions na biso pe totongi biso. Vous avez la réserve d'échange à 3 milliards quelques. Konelo ni tozongi to bimisa 30 millions. Yango tolobi tokoyi ko sala yango mais mutu soki aye na aide na ya en tant que voisin. Toko boya te mais talande makanisi parce que bazo tala gouvernement lobi te que Rwanda ye bala moko tongi boy non. Je crois que baye baza besoin ya ko aider biso on va voir ba ko étudier ba aide wana nyonso tout wana. Mais problème ya biso na Rwanda ezanini. Eza Rwanda te mutu moko te amona Paul Kagame akati kuna ye obondisa biso. Ezali biso moko nano. Omoni bandeko na biso ya bandande banani bazana bambongo wana ezali mbongo ya makila ya ba Congolais bandeko na bango moko. Vous comprenez? Balobi soki ndoki aza besoin aya koboma yo ya libanda osani ako utiliser kaka mutu moko ya ndako na bino. C'est ça. Pona nini biso ba Congo soki na Rwanda okuta discipline. Vous comprenez? Okuta ba désordre te pona nini discipline o Kagame cha moyen infiltration ça la nini ekota ezate. Vous comprenez? Ça veut dire que biso ba Congolais Rwanda wana eza loko te Kagame akoleka za individu akoleka. Mais biso il faut tout ça la nini. To tia ordre na ba frontière na biso. Mais ordre wana pour ekota. Il faut tout organiser. Voilà pourquoi tozolo bake identification pe ezali malamu parce que soki Goma wana okuta à 50% ou à 80% bazaba rwandophone. So moni mwasika otuni boyoka naza munyamoreng, oza munyamoreng, mwana munye bango nyonso presque. C'est basangana tellement me soutena nazana. Alors sikoyo ekomi problème. Ebele ya ba Congolais o bazawana ba Kongomani babalaka ka ba Rwandaise. Mais yango tolobi siko problème et comme ce problème o toujours vivre nango. Maintenant quelles sont les stratégies oyo toko sala pour que biloko wana ezala te. Mutu déjà zokola azali Rwandais mwana mukia yebisi ke mboka na yo awa toye koyiba poto kende kotonga kone pa na biso. Monsieur et pas na biso, bana na biso, toujours yebisa bango nini. Baza sans éducation. Pour la kisata bana na biso mabele oyo ezali ya biso il faut to défendre yango. Ezala te na bekolo na biso. Éducation civique et morale na éviter la biso to tanga éducation civique et morale ezala na éviter ça ezala soute kufa civique morale so patriotique so ezala parce que mutu tango azotanga déjà neti un américain depuis bas âge azokola. Ça veut dire bazoko tsaya. Les États-Unis les plus puissantes. C'est les États-Unis. Alors, mais ce que biso ya biso tozoko la kaka na haine
kolinga muluba wana te kolinga mongala wana te ye mboka na biso to bala baswahili te na mboka na biso bangala na bato abandundu toyokanaka te c'est ça one oyo benga mwana muke oyo okoyokaka mwana muke okoyebiso bo wana za mukongo wana non nous sommes tous des Congolais. Ndenge bato neti na ba États-Unis wana Texas, Los Angeles, eza pe ba État, eza pe ba province neti ya biso. Mais jamais oyoka akomibenga toujours un Américain. Mais pour na biso il pas na biso. C'est vraiment félicitations Maréchal Mobutu Aroga Otiango ozolongwa awa lokanga personnellement naza mutu ya centre, maman aza mutu ya est. Papa aza mutu ya centre, ça veut dire ya Kasai, maman aza mutu ya est, et côté Moussoïli, menga mon avani na ouest la République démocratique du Congo, je suis à l'aise. Na era Mobutu c'était possible de voir un gouverneur na province orientale mais mutu mu Congo. Mais batu baye nango bazongisi biloko wana. C'est batu bakabila oyo. Mutu na mboga na. Alors, batu bakabila onde babomi bazongisi lisusu biloko nyonso to ezongi na sima. C'est quoi bien? TV izabonga. Avant de regarder la vidéo, on peut la sur ma canissine. À 130 milliards de francs congolais le mois pour l'armée et la police. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il nous restera une enveloppe que nous allons déverser dans le Sécomé pour appuyer la gratuité de l'enseignement. Parce que, monsieur le Premier ministre, vous allez constater que cette réduction ne touche pas aux droits acquis. Parce qu'en réalité, si nous étions sérieux, on aurait touché même à ce qu'on appelle les droits acquis. C'est-à-dire salaire des députés, des ministres et de tout le monde dans ce pays. Parce que nous sommes un pays, nous sommes en difficulté. On ne doit pas donner l'impression que nous demandons à notre peuple de faire des sacrifices, alors que nous-mêmes, dirigeants, nous ne faisons pas ces sacrifices. Président AI, il y a UDPS, Jean-Marc Aboum disait qui est la réalisation va nous aider à voir ces images-là. Premier vice-président et Assemblée nationale à lobby, et Sengeli, tout ça là-bas, effort, sur la population, ça là-bas, sacrifice. Et Sengeli va contribuer à ça, le sacrifice, à diviser salaire à ministre, à diviser budget à présidence, à diviser budget à parlement. C'est comme si les ministres ils sont restés des marbres. Lobby, le côté des députés, Bazala qui vraiment touché. Mais Bazala qui a gagné Yosiko Lelo en tant que mokonzi à base. Pour yo vision Fachi, yo à base. Les royaumes qui président Jean-Marc Kabunda lobby bongo. Royaume qui n'est pas non, je crois que les alliés vision Nabiso n'ont toujours progrès social. Ça veut dire que voilà pourquoi Topona IDPS. C'est parce que Topona yango ils en a ba valeur nango. Par contrairement na ba parti mususu. Alors et là on a ya sikate pour Nabiso. Ils alliés et normal pour Nabiso ndenge tolobaka. Tant tozoloba progrès, il faut pas y aller dans la classe politique moko, mais il faut y aller partout. Il faut bisogner surtout tout progresser. Tant on va le social les a pour la bâtonnière surtout. Ça veut dire que n'enga utai koloba wana que tant on le sacrifice, il faut bisogner surtout tout ça la sacrifice. Maintenant on moni que classe politique moko ils ont ça la sacrifice. Mais bamisu subazo ça la sacrifice c'était au moment que surtout et surtout vie à opulence. Ma ministre vit à opulence, mais population vit à précarité. Non, c'est niveau batika mboka na biso na bateau yo bazali ko gérer. Ça veut dire que mboka o ezalaki na bateau bazo gérer non pas ba tenir compte de la population, mais bazo tenir compte parce que pouvoir ezalaki soutenir na bango.
nous avons que Fati aye, nous avons difficulté belé ya bato ba intégrer ba valeur wana. Et pas na biso, hein, député asa mutu moko ya danger. Mais ce qui na bamboka net ba France, ba ne député asa mutu normal, ouais. Ozo comprendre, mais azo tambola na vélo, mais azo bimisa intelligence na motu na ye po mboke kende liboso. Mais chez biso c'est le contraire. Député azo tambola luxe, azo teka intelligence na ye non pas pour que mboka ye avance mais pour régime evande et durer plus longtemps possible. Ozo mona les difficultés au biso tozana. Mais ce que tala fatia ye Aza besoin non pas babete la ye maboko. Aza besoin non pas toumela nenga lobi mais aza besoin bongisa. Vision ya Fati. Je voulais chercher son nom. Alobi nous n'allons pas accepter proposition wana parce que ye wana muto azo bunda pour état de siège ici là. Ye wana aza muto est. Ye wana muto azo bunda. Ye muto azo loba. État de siège ezo salelo côté. Ye wana c'est comme ça, ndé bajare ya bateau yo tozana bango. Ça veut dire que azo ye ba place à cause aller la te. Kaka ye muto monoko état de ye wana aye li susu te to ko accepter te. Bon siko ozali représentant ya population na nini. Population na biso toko tikala koko sa ye na ba t-shirt ti wap. Cité na yo ba osalela yo. Et pour ça, mon pour la publicité, pour ça la publicité, à voilà pourquoi toujours le biloko il faut pas place de conscience. Aïe, banane lingiye, nanana lingiye te. Baro yelo, basse à ma pandeng lobby. C'est combien? C'est 25 000 francs. Basse mon kosogi, 25 000 gouttes de belé. Parce que 7 000 francs. Ah, bah c'est mon pampana. Ce qu'on raisonne, soit $10 000. Ou bien ça n'a combien de bassins, bah ma pas bon. Mais ce qu'on tant il y a au côté parlement, ou bien il y a gagné combien? Palissade. Voilà pourquoi tout lobby, il faut tout tika koko sa population. Population, il faut aïeba, nani azo soutenir yé, nani alingi yé, et puis nani azo loba vérité. Parce que, ou bien mensonge. Ceux qui battent belé va soutenir mensonge comme la vérité à un certain moment. Il faut oser la vérité. Le là eza mouké, batu mouké ba la vérité, malem mais ça prend du temps. On espère vraiment que le Congo va changer dans un avenir proche. Non, il faut pas espérer ndenge bino bosalara parce que bino ba journaliste boza logo la batu moko boye, bozwaka bokoma kozwa couleur ndenge lo bolobaka. Non, il faut dire la vérité lorsqu'il faut dire la vérité. Vérité. Non, vérité na bino beaucoup maquiller yango. Ça veut dire que bino ba journaliste beaucoup maquiller vérité. Beaucoup tala. Journaliste politicien bazar. Mais il y a des non, mais c'est ce que je dis. Mais toi aussi tu peux parmi les journalistes au salipé groupe na bino pe ba journaliste oyo baza besoin que Congo est tellement. Congo pour être et c'est un domaine nous surtout biso nous surtout à la vigilance pour Congo et ça est élément mais ce qui n'a pas domaine wana il y a celle ou bien il y a certaines personnes oyo bazali ko la vérité te bazu ba maquiller ça veut dire que comme défaut. Voilà pourquoi il faut tout à la direction moko pour que Congo na biso ça est élément qui est de liboso. Vision Fati, nous allons finir par là. Toujours na terrain. Toujours en action, tout le monde avec des présences remarquées, na manifestation presque nyoso, na accueil à président, na marche où ta kosa les pour soutenir ba institution. Est-ce que tu as déjà na pré-campagne ou comment? Non, to zo batela ra bokonzi. Bokonzi basaka na kana ngote. To zo batela bokonzi pour que batu ba comprendre. Ndeka na lobby. Ça veut dire que muto ko ya na mbongo na ye. Le coup là, la campagne publicité, il y a et puis il y a commission de vérité. Des difficultés, tout ça. Ce que le problème est à présent, Fati, il a besoin non pas à ça la campagne, à l'andabango, non. Il a besoin de vérité, ça est triompher. Or, vérité, il y a une vérité, il y a tout fait.
Ce que vous avez moutouté à bunda pour que la vérité triomphe, ça veut dire que tu as 20 ans de procès, il y a un chez Béa. Mais tellement tu as landa yango, le président Fatia parce qu'il y a pas moyen, libérer justice c'est comme indépendant, tu as la vérité comme il. Mais le la bateau, bazaï ko étouffer la vérité, bazaï qui n'a pas moyen, bah étouffer. Voilà pourquoi on a lingi bino pe ba journaliste, oyo. Vous avez besoin que la vérité na biso eye banato eye ba mboka na biso ezalaki place nene. Mboka na biso ezalaki mboka na biso te ezalaki mboka ya ba individu. Groupe ya ba individu moko boye. Basala mais lelo mboka na biso ko yebsanga homme fort à régime. Régime a fachi yebsanga homme fort na ye. Non, homme fort, oh yo, yébigué. Na régime a fati, homme fort, yéwana intouchable. Responsable pour répondre à T'es aux alliés journalistes, au yo kakapé, en tant que. Au gros retour. T'es na yébigué, mais tout non, tolingi kakato yéba, tozo yi loba po na biso te. Mais tozo loba po, bato ba comprendre place mboka na biso et outaki. Ezaki mboka ya ba homme fort. Mais les lois sont sous mboka ya ba homme fort et comme mboka ya ba effacé. Ba effacé ça veut dire que bato moko bazo yé banate. Non 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 écoute influence na homme fort et biloko mi balé différent. Moi je parle de la force que mutu moko bo puissant bako kanga été ouais bako kanga été bako lobelete ako ko tazui mutuka ya bato ako boto la pe lupango bato ako sala pe makambo. Vous comprenez? Ne place c'est comme ça que mboka ezozonge la biso ba citoyen ba peuple. Ça veut dire que biso non surtout comme na pied dans même pied d'égalité. Lelo oko funda ministre aye ko sam. Vous comprenez? Mais kala oko meka ngote. Kala yoko funda ministre. Vous comprenez? Nde yango wana tozolo bake batu belé baza ba aveugle. Ouais, nde na lobi bato belé baza ba aveugle bana misu me ba omona te makambo mboka na biso place ezokoma. Lelo mboka na biso tozo kende tovanda na même pied d'égalité na ba France na ba Belgique na ba belé. Hein? B'investisseur bakoye belé tala. Mboka o ndenge to kende kana ngoboy parce que b'investisseur babanga mboka ba homme fort babanga mboka lokuta miyibi te masasi neti ezobeta na ba est wana ezali situation moko créer na bato po baluka balar na bango. Vous comprenez? Bato wana pe baza identifier. Vous mona to yebi yango mais avec le temps pour baza éternalité. Problème na biso ezali nzambe to senga na nzamba pesa biso makasi. A pesa fachi makasi ya kozala bunda telema pour que mboka na biso ekende liboso. Aza besoin ya kotonga ba mire tendenga lobaki, aza besoin cha ba pont pour que biso to bénéficier, ba voisin peut ba bénéficier. Un point très. Toza besoin te richesse ya Congo, ils ont profité na ba congolais, na ba tunion surtout. Lelo mokili, lelo forêt na biso. Tomatisi yango lobi Rwanda nem toza lobela ngo azobetela ngo to leza yaye mais lelo Fachaki a inventé ngo bozo luka problème mais ngana na solution eza Congo botala bassin botala forêt botala boui. C'est ça, il faut battu beta maboko tango biloko nezo salma hein ozana papa oyo azokende kolobela yo lobi Congo ezalaki voisin de muto lobela biso makambo na biso na ebinda kuwana bien na ko panzango na minute botika na bino lebo kenda boye pa na ngangane na opesa bino bati Rwanda na top tala ta qualification à Léopard et ko interpeller bino te combien de fois to sali biloko wana be explore wana mboka na biso ezaki lié mboka na biso ezaki lié mais lelo na lobby pourquoi beta pe Brésil beaucoup to beti pe Allemagne beaucoup te mais place on a toujours comme matin yebsanga combien d'années na Tunisie awa mais yango na lobby mboka na biso ezaki lié. Voilà pourquoi même
nature ezali kolinga te. Ça veut dire apesi ba congolais mayele, apesi ba miso, apesi ba makasi. Mais bazomona te que toza lié. Na bozonga wali so. Mais après barrage, surtout l'équipe vraiment la barrage. Photo la champagne yo muto ya na champagne pour la teke je crois zo mela champagne pour balingi te na mela champagne ba jaloux ba jaloux balingi te na mela champagne oh siko na mela te pone na bundi mboko yo na koti bakasho ba nyokolinga ba besinga est-ce que ça la meli mula imo champagne il faut silika tika ko silika so moninga c'est tout na mela champagne. Tika jaloux. Merci président. Bozaki na pouvoir, boza régner, biso pe to vanda to kanga maboko. Mais tout yo, to lobi to servir peuple congolais ensemble na biso. Mabe za wapi. Nga la sala raté, la sala wapi na chômeur. Siko na sala wapi. Moni initiative mo sali wana je biso to sati solidarité pour na ouais. Izanini en une minute parce que to comme non, souci na biso ezali toza na ba orphelin. Tozali na bana bazana ba problème. Alors ceux qui mutu moko na moko a sponsorisé moi na moko, je crois que bénédiction et Rolanda et vous allez bien pour que biso nous auto comprendre. Tozali na ba orphelin oyo ils ont na propre volonté na bangote mais à se retrouver à orphelin. Zomona net bande ko na biso bazotika bana ba kufi na sida. Vous comprendre. Toko ko sunga bana wana. Alors, ce qui mutu moko a eu conscience que tout sunga, ngai na sponsorisé au félin moko, je crois que ezala bien pour na moko na biso, pour na parce que nzambe azali nzambe ya bofela. Alors, ce qui au soutenir moi na wana, je crois que nzambe peut ako pambola yo. Voilà pourquoi tozana katia ko bongisa pour que tout ça la journée moko au tokosenga na motunyo surtout au yako ko participer na soutien na pour que tout soutenir ensemble bana wana. Merci beaucoup président Jacobea pour nous avoir accordé de votre temps. Merci surtout pour le grand cœur aux Nango. On vient souvent ici, on voit toujours cohorte ya Batu baza toujours wana, ne ba benga o moto Batu serviteur des hommes. C'est ça. Vraiment oui babi mutu oyo kabaka ils étaient sur azana sac et beli mutu kabaka baye bakena mwangu bamuke aza mutu kabola ka c'est vraiment quelqu'un qui vit avec les gens. Il y a beaucoup de gens au bazelara comme azana posa ko kaba mais le quoi 2023 au poste députation na ebi na ndé ce que peuple a levé ya on a levé ce que peuple a levé mais ya on a levé ce que peuple a levé na postulé posa no moko obe posa na moko ezaka Congo est meilleur pas être député pour pas mieux parler pour la base na yo non bato ebele baza na ba députation bien baza na assemblée nationale wana balobarata bakenda pona ba intérêt na bango mingi bakenda ba commerçant ça veut dire que plus ba commerçant ba na balar na bango ne bache et puis abimi député mais ayebité comment ta la bénéfice à l'ONU $200,000 na ya cheki na campagne azui au-delà tu vois c'est ça des stratégies mais cette fois-ci avec biso tu as besoin il y a ba jeune ou bien ba papa ba maman ou ba voter bato baza na vision ba voter bato o baza na projet ozo kende kozala député pour ça bazo ko sa oke banda baloba ke député na kochela bino mai na kobunda pona courant na kobunda na koyana cabine yena cabine moko pendant 5 heures kufa combien de fois pour mona na sauter non député azoya na projet mona net na ba poto wana tozo mona député aza déjà na projet na ye azo la que sa électeur na ye que projet na ngai yango o soki na ye nango bo voter ngai parce que na kosala bobo ouais commune na biso il faut ba bobo mais na biso ba pesa bango ba valeur passe à la force et puis passe à la puissance je crois que qui est merci président Jacobea. Merci Nabino Sibosi Bakoumala Mokolanda Biso de partout. Merci à notre vieux Daniel à partir des Biblins, notre sponsor de Vision Plus Télévision. Merci à Maman Titi La Source, Maman Pasteur à Londres. Merci à Maman Elisa Maman à Corneille. Merci à la grande équipe de Vision Plus Télévision, Jack Kanani, qui était à la prise de vie et qui a assuré aussi le montage et la réalisation aujourd'hui. Merci Jerry Kobetox 207. Mouturo Bassola a été. Merci à Madame Belalinganga pour la coordination et l'assistance. Merci à vous tous qui aimez cet espace Congo Libre où nous parlons de la politique,
Merci à vous tous. Likez, partagez l'émission, laissez un commentaire en suivant cette émission. J'attends vos réactions et votre trésor se retrouve très prochainement dans un prochain numéro avec le même plaisir pour parler du Congo sans passion. Merci.